Les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct. Il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu, et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndeinaïf Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes à l'élo, Nazali, na Sije Kaka Moko, et puis Naba Sije Mususu, il y a Mikie. Nako Banda, na Sije à l'élo, pour Nako Yebisabino ke.
boyoki bino moko CPI ndenge confirmé Bosco Tanganda il faut que nous lia mbala kuna na CPI donc soki CPI akangi Bosco Tanganda donc bino moko il faut bosala rapprochement na Kanambe et bon imaginez na nous Bosco Kandanga wana bakangi ye na makambo oyo asali kaka wana sikoyo tozali koyebisa déjà 5 minutes ezali koyebisa Kanambe ayebake azali kokanga makala te donc CPI ekosokipe na ye donc avant de développer ango na mune na pesa bino ba raison na ndenge ba okanga Kanambe na lingi na yebisa bino ke bomonaki tochaki ke bato belé balobaka ndenge nini toko aider 5 minutes émission na biso toyebi ndenge toko aider ango te bomonaki tozwaki initiative tochi PayPal na kombo bozomona donc PayPal ezali cesar.ngadi@yahoo.fr mais nazwaki bato mususu babengi ngai et surtout vraiment en particulier Tarsis Bukasa oyo azali vraiment mutu oyo arataka 5 minutes te azana ki sasa ye penza azali na motivation alobaki na expliquer ye PayPal wana ekoleka ndenge nini. Monsieur Tarsis Bukasa nazali ko expliquer yo ke PayPal wana ezali système oyo okoki ko virele mutu mbongo et puis yo moko pe okoki ko futa eloko neti via par PayPal. Donc yo il faut au fond la pe compte na yo ya PayPal au côté na Google au tali place ba okomake ouvrir un compte PayPal soko koti okocha et ko sengo pe carte bleue na yo ti donc soko lingi ko virer mbongo et pas il y a 5 minutes avec César Ngadi au côté ka kuna au sali net au sali virement bancaire par carte na yo donc et ko le kambala moko donc sans problème na kanisi ba te belé ba ebi système ndenge ba sala rapport na PayPal. Donc Tarsis Bukasa donc na kanisi l'explication na pesio ezali clair soki omoni ezali clarté au tuninga et puis okoki ko se renseigner na batu mususu donc vraiment nazali ko remercier na fidélité na yo oyo zalaka nango na 5 minutes avec César Ngadi. Avant susu na banda na lingi na lobela makambo oyo toyiti komona la Léopard ndenge ba éliminer bango contre Madagascar. Donc ezali passi mais il fallait pekaka et salama pour makambutu restructuration et salama na niveau nyoso tout na niveau ya football na fédération na biso et salama à partir ya président na biso tozusika makambutu et ya sika. Donc ceux qui tokoyi koloba ba jouer ba koloba teke bazalaki na préparation mabe makambutu et les kandego na boy baga ke football ezali ou bien bo poli ou bien bo gagner ou bien bo sali match nini de tolongo et ça la pe biso bien tozal siko concentré na makamba politique football sport to tiki yango to kena makamba politique mais sikoyo pour to répartir bien il faut staff va changer donc fédération va changer makambutu va déboulonner yango na niveau nyoso tout pour ekende malamu donc va répartir na ndenge ya bien parce que to monaki to bandaki na demi-finale na Coupe d'Afrique qui a soki 8 ans toke na quart de finale siko toke na 8e de finale donc ndenge tozo kende na le wana to koma ko longa na premier tour. Maman apesa mbongo silo te biso to mbongo ya bato ebima ministre apesa bato mbongo tito polibo eza bango eza bafana asa bababa na ministre apesa mbongo Donc ezalaki
biloko mibale na lengeki na yebisa bino avant to développer masolo oyo ya lelo ya 5 minutes na yebisi bino ke Bosco Tanganda bakangi ye. Donc etikali siko Kanambe yo kaka libela Kanambe yebaka ata tolobake président na biso alobake o a limbisa yo oza partenaire politique na makamba politique. Il fallait na be bandelo za partenaire pour makamsu tokoki ko tuna yo tozali net en partenariat siko partenariat sili parce que Félix et Antoine Tshisekedi président na biso aza susu na besoin na ote à ça comprendre le système ngo ndenge kendaka mais yebaka Kanambe soki yo okangamite ou bio ozuma solo na mbunchu to na dikosité lobake yo ocha papa na biso Etienne Tshisekedi na résidence surveillée te ou bien on vandi ça papa na biso na frigoté pendant 2 ans ou bien on vandi ça maman na biso Marthe te pendant 2 ans na mabele ou bien au boma mukendité ou bien au boma batu na quartier général na biso IDPST. Kanambe yebaka ke kalate yo okolanda Bosco Tanganda place kuna akei parce que yo ekozala trop facile, c'est trop facile. Donc boma batu salama kambe belé lelo oya ovanda na ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Justice internationale, je l'ai annoncé au début de ce journal que l'ex-chef de guerre Bosco Tanganda, condamné par la Cour pénale internationale, il est reconnu coupable des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ancien chef de milice a joué un rôle déterminant selon la CPI dans les atrocités commises en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Pendant un procès qui aura duré pratiquement 3 ans, les collectifs d'avocats du seigneur de guerre, Bosco Tanganda, n'ont pas convaincu le juge de la Cour pénale internationale, la CPI. Surnommé Terminator, Bosco Tanganda, âgé de 45 ans, n'a pas pu se défaire de ses surnoms et vient d'être reconnu coupable d'une longue litanie de crimes mis à sa charge, dont le meurtre, le viol et le déplacement de la population civile de l'Ituri au début des années 2000. Annonce faite par Patrick Tchiboui, chargé de la sensibilisation de la CPI en République démocratique du Congo. La Chambre de première instance 6 a déclaré M. Tanganda coupable de crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution, transfert forcé de population et déportation, et de crimes de guerre, à savoir meurtre et tentative de meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, viol, esclavage sexuel, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile, enrôlement et conception d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, attaques contre des biens protégés et destruction de biens appartenant à l'adversaire. Entre 2002 et 2003, à la tête de l'armée des forces patriotiques pour la libération du Congo, Bosco Tanganda aurait également coordonné la logistique et fourni des armes à ses troupes. Un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 personnes selon les ONG internationales et nationales, a fait savoir Patrick Tchiboui. La peine de toutes ces accusations sera prononcée au cours d'une prochaine audience. Na lingiso na lobana bato bazali kolobake o tilelo gouvernement et bimarate basala premier ministre mais gouvernement wana ezali gouvernement moko kaka ya classique bote ezali gouvernement ya coalition donc tozali ko négocier total là parce que bakoki kosala bino gouvernement te bomona ba ministre bomona ki kala ba médiocre bazonga lisusu. Donc, bakoki ko zonga lisusu te yango no moni ezali ko zwa temps parce que tango ba ministre ba robima et puis ba poste au clé au yo ba ministère clé au to sengaki ke ministère intérieur, ministère affaires étrangères, ministère à finance, na ba ministère mosusu o etangami ke ya défense, ba médiocre bakoki ko zwa ngote. Yango no moni ke ba négociation za makasi Mexico bato babandoko lobake o balobakake o Kanambe mutazo diriger mboka soki ye mtabando diriger mboka il fallait bimsa gouvernement ka ndengo na o moni ke bazo so attend parce que bazo kokate soki ba ye na makambo Félix Antoine Tshisekedi a refoulé ngo et puis bato bazo bezo wumela na Belgique biso to na France na Belgique pembeni do tango ba wallona ba flamand bazo kanate gouvernement na bango seli ba combien de mbula
bavandaki sans gouvernement combien de mbula. Donc ceux qui il y a bien ceux qui bimate parce que tolingi et salama il y a bien ceux qui est bimi batu ba comprendre que donc ba monate que batu oyo ba nyokola biso pendant 18 ans ba zonga lisusu yango no monique tozali kozwa temps pour bima parce que ekobima poto zo na ba regretter to kuta na so teke na bato neti o ba mende o ba nani o ceux qui ruberwa ba kozala ka lisusu te yango no monique ba zo temps yango na ebisi bino bato ba pando lo ba ke kanambe muta dirigeara mais pourquoi zokoka ko imposer te acha gouvernement na oya lingi. Donc peuple congolais to tika bilobela to tika makamba pamba pamba na présence ali moko yango no moni gouvernement wana ezali ya coalition, il faut ko yoka na ko se mettre d'accord dans tout ça, ce que bimi muta ko kumbelango ezali président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Donc siko nazo pesa bino kaka aperçu mukie bomoni ke bayati omoni alandaki Kanambe aza muta confiance te yangwana toujours lobaka rapé toujours beta CT donc président biso Félix Antoine Tshisekedi akoki jamais kotika la kaka Kanambe parce que Félix bato bazo kansaté Félix Antoine Tshisekedi ayebi que pour makamone simba surtout le peuple d'abord il faut Kanambe azalate parce que Kanambe akoki kolinga boule oyo président na biso azali nangote de parce que ba misusu bazo mona netike donc pour ba misusu bazo kansake Félix Antoine Tshisekedi azo kipe dossier ya Kanambe te ayebi dossier ya Kanambe Félix aza noko yaya mais siko Kanambe akozoye na ndenge ya malembe na malembe parce que Félix Antoine Tshisekedi ayebi ke avant masolo na esimba Kanambe akozala te biso to kansa mamaka mususu oyo Félix Antoine Tshisekedi président biso azoye bate ayebi yango mais Kanambe fois ke ni malembe na pesi bino exemple to kolobela nango vraiment na dossier makasi bayati bomoni bayati ndenge sikoyo ba bebani na FCC lelo siko bayati soki lelo a retiré candidature na en tant que président Sénat au monde te ka reverser abimi tintin mbumbulu donc il faut maintenir ngo lelo soki siko a maintenir ngo ke non yi atika libaya na Sénat abwaki si bango au moins que siko bayati penza koma na moto kutu koleka Fayulu parce que Fayulu a simbi yombo a sa reverser est-ce que mikolo bozo ka sou Fayulu Fayulu si a reversé donc ceux qui bayati ndengi to yebi bayati fatali baya a reversé FCC pour moi na bayati moto akoya nango donc aux a jeté donc wanda to développer ngo o ezalika aperçu to développer ngo na émission ekoya donc parce que boy baka ke Kanambe azali mutu ya ko tia confiance te donc bomoni siko bayati nde basuki bayati mutaza na puissance bayati akoyi ko se laisser faire te bayata banda masolo banda kala Kanambe akoki kokumbela ete Kanambe akumbelaka baba médiocre na yo oya sakana na bango donc bayati ako laisser te soki bayati lelo alongoli ke o apesi omoni ke bayati siko carrière na ye penza reversé donc ndenge déjà ba suspendre bayati faut maintenir candidature en tant que président Sénat donc déjà ça na bato belé donc kutu Fayulu donc azanga kutu bato donc bozo mona wana to développer on a mikoleza donc siko to komi presque à la fin, il y a émission Nabiso Ndekana Lobara. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, boyebi ke na souka ya émission na pesaka mbote na base nanga ezali éparpillé dans le monde oyo batiaka nga penza courage ya kolobela bino devant bino. Donc, boyebi ka na bandaka na député honorable indéboulonnable Ziko Mayele, donc il est député Penza Oyo, Azana Motema Yaro Ede Batu, à côté na parlement, Teka Lelo a changé Motema, Azana Motema Ne, Yangwana Bandakala. Donc Ziko Mayele, le député honorable indéboulonnable, Mbote Belé, de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Nakisa sa na repé Sambote na Tarsis Bukasa, Oya Vande la 5 minutes vraiment, à Rataka Yangote, à Lale la Gangope, à la Mukaka Nayango. Nakeyi Kuna na Mexico City, Ogi Bonkama parce qu'azali na Mexico City alobi ke ngai na kiparabango te mais non nga na kiparabatunye surtout donc Ogi Bonkama bambota trop de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi na kosuki ça pour mutumoka epate ngai donc les grands producteurs oyo abetisa ba congolais na Stade de France abetisa bango na makambu penza donc ya kosakana te donc oya sala ba misusu nanu basala ngote. Donc José Kapesa, les grands producteurs, donc à l'Andaka 5 minutes, donc à la Mukaranango, à la Lakanango, donc à Zong Sangwata 3 fois. Vraiment, José Kapesa, Mbote et Belé de la part il y a 5 minutes, et puis c'est Plessingaï vraiment pour la fidélité. Donc
Tokomina Souka, il y a émission Nabiso, donc comme vous le savez, Ndeka Nalobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Cette émission a été réalisée par Ya Lolo Swami. Je reste toujours friand de vos commentaires, vos suggestions, vos observations, donc n'hésitez pas à me les faire parvenir sur notre compte YouTube et directement sur notre site. Donc, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko manquete a masolo nambutu tona dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nyongo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina la banda Konabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo. Tolo de la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza la poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, Nakolita na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal Nalongwa na ya poto, Moussa Moussona Salakate, Naza Kaka, Nabopito. L'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, les ali pompe, et la muscle, et la canette de coffre, mon thème à mon thème sur la canette de coffre. Si koyo, mon thème à mon salaire à mon anini, ko poussa, ko tindi kamakila est propre, na bamisisa minene, la barrière. Diabète est sécrété na mokoya et nyanzoto au babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o ba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo régulé ezo tia donc soko lié et sécrété et produire insuline pour équiter ça to ya makambo etali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ils ont des accidents au Ekoya à tout moment. Ils ont brutal. Si que V est allé makambo à vaisseau, vaisseau ils ont des artères, veine, ou ils ont un cerveau. Et puis C cérébral est allé makambo est allé cerveau, est allé moutou. Voilà pour la AVC. Mais si que classifié en mode 2. Les amis balais. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à commencer nos conseils. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. Nana Bakisina Pondu. Kozala zoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na Pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa ka mwasi na ye vérité zalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pa kosa ka ye eloko tinda biso mingi to ke ne libanda izana comportement mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe o abenga ba male mayele ya mabe basi basala ko mibali to bandi ko comprendre mayela mabe basi basala kanango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que ba kosa ete soki azokosa nga pe na kosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part
basi nde bamemaka makambo wana nga na mama Maria te namoni lomo abongolanga motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe verité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pèse loco de l'eau. Pèse loco de l'eau, on a pèse de l'eau amour débat. Amour débat. Dans le but pèse loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'akanté donc bozaboko lemba ngana lemba binote po binonde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Papa,